Au moins que on est en train de pona mi alokuta. Parce que nanga a publié qu'il y a que mutu azwa ki l'élection ezali Martin Fayulu Madidi. Ça que oza congolais. Oza mwana mboka oyo, oza mwana ko lupangu ya ndaku oyo. Nyonso tozolo babongo bobangi eza tozobanga note. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso ya koloba eza te mingi ya koloba eza te Masala yoka matata ponyo nana kozonga na ndaku sa yoka message ensemble o papa na biso honorable de donner pour que tenga pesa biso mutu te donc biso on a besoin ko yoka on a besoin de comprendre ba question est bête to ça les liki te bango ba ko éclairer biso na maloba na bango na ba discours na bango bato animation bonne ni même qui en attendant Chilombo, Asana Sebi, Yakagabe, Alia Tondolo, Chilombo, Kagalenge Mobiboka. Tokateli bango maboko makasi. Gaba déjà bonga makaso esika na discipline nyonso. Parce que les lots ont décision il y a ma élection à Congo. Vous êtes Azui qui peut les casser, Baladi Makali. Makali ça qui va comme ma mission l'élection à Moïbi. Est-ce que le Congo va connaître l'élection à Moïbi? Est-ce que ça va connaître l'élection? Le Cola de Colinga Moté. À partir de l'élection, pour la détermination à Bissau, élection ya Mouyibi na mayo. Akokende to akokende. Il faut que le gars le loi. Il faut que le gars le loi. Le kaka. Akokende to akokende. Ana Congo oye. Bana LGD. Azaka kabazo continuer goya. Bana ya ensemble. Bana Moïse Chapwe. Azali awa. Alors Kali. Le commandant du peuple. Tolobi lelo Motote a trahi les Congolais. Boyete. Bokolinga keba trahi les Congolais. Bokozalobe bomoko. Comment ekolobo? Bokolinga te ba trahi biso. Biso penso awa. Uta ki Lubumbashi. Tolobi élection ya Moïbi Toboyi. Boyete. Nanya kolinga élection Moïbio. Nana kolinga. Biso na Toboya. Fiché ya lokuta. Awa bakante électeur ba photo nyonso esebumi. Ma photo za lisusu. Ma komi na carte za lisusu. Bon, tokokanya élection nini. Voilà. Après ce message que les commandants du peuple ont déjà compris.
Oh, la cantine sociale, dans ce qui va bien. 2023, Chilombo, à Colomanie. 2023, Chilombo, au Colomanie. Oh, la cantine va bien. Dans ce qui va bien. 2023, Chilombo, à Colomanie. 2023, 2023, Chilombo, au Colomanie. Oh, Malakati, les jaloux, les lotons, Souki, Rabi. 2023, Chilombo, au Colomanie. 2023, 2023, Chilombo, au Colomanie. Prépare notre appel du colon, prépare l'appel du colon.
Unis pour l'indépendance de son enfant, dans sa poussée, et pour les nous bâtirons ce pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entouré, il est sacré de notre souveraineté. Fièrement, soyez acclamés de notre souveraineté. Nous préparons ton sang et nous assurerons pardonner. Le soleil, jour sacré, soleil, jour sacré de liberté, symbole de liberté, et à notre postérité. Si quoi dans la Guinée, donc un message. Est-ce que vous la puissance de la vie va faire sa message n'a pas côté? La va passer à la ligne banda. Nana Chakou, la discipline. Ouais, car on a domaine on nango toujours qu'à caractère à son terrestre n'est pas ebino to bande ko zela les 4 candidats baya pona to yo ka message nino babongisi pona peuple mais to moni déjà l'un parmi ces 4 candidats au baza proclamé na kombo ya son excellence Martin Fayulu asile déjà kokoma aza déjà wana je pense que ye a reçoit déjà maloba ya koyoka ya koloba pardon et peuple vraiment aza disposé peuple aza wana bango tout baza na posa bayoka message nini oyo kobima na minoko ya ce 4 candidats proclamés tel que déjà moko aye na kombo Martin Fayulu peuple déjà aza wana pona koyoka nini yango oye akoloba yango eloko na oyebisa bino balandi na biso nyonso ya biso podcast ainsi que nyonso bazona na biso partout dans le monde ne zappez pas restez toujours branchés pona koyoka nini yango ekobima na monoko ya son excellence Martin Fayulu. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment on a maman Annie Yisungu. Maman Annie, comment on a gâté meeting aux opérations awa. Mais quand on peut sa vie na yo, na bito zo supporter parti ni. Naza na parti ya SID. Na moni ya son excellence Martin Fayulu. Mais quand muké ko ça non moi commentaire par rapport à meeting yango ndenge ezoleka. Meeting ezoleka kitoko mama. Yo moko zo mona ngo na miso. Meeting ezoleka kitoko meeting ya vérité. Eleka très bien dans le monde. Omoni population. Po bakoloba bato bazalaki ndambu. Po bango na ngamu wana kuna balela kokosa. Omoni yo moko te Kondo zo ba bomba lela kokosa zo banga tate. Na banga nani mama? Na banga nani? Na fingi mutu. Natangi kombo mutu. Na lobi na ngamu wana. Bango komo na bango ngamu wana. Merci beaucoup. Maintenant, promesse ni besoin promettre à la population ce qui le régime n'a pas l'équipe à pouvoir.
population appelle sa confiance na président élu Martin Fayulu. Appelle sa confiance. Et bon, les peuples d'abord, les peuples d'abord. Mais combien d'années déjà peuple a ça dessus? Alors je sais pas, est-ce que promesse sur tout ça bateau? Il y a un comme tu ça la mato ezaka les comptes. Promesse à Martin Fayulu et ko salema. Ko comparer président Martin Fayulu nanga mwana kunate. Vous comprendrez. Bango baloba les peuples d'abord hein. Mais erto kenaka kuna na triomphal aloba kanini. Les changements c'est qui? Les changements c'est Martin Fayulu. Il y a le kola yé moka loba ki balobi ke o lobi na se. Et la kami petit na likoloti. Le kola ya loba ka bongo yango nanga muna bango changement exact. Les changements c'est Martin Fayulu. Le président Martin Fayulu oh il va kenaki ko voter na 2018 avec 62%. Papa wana ezalaka ya lukuta te eza ya solo. Tomoni yango babwaki yango na réseaux sociaux. Muto ya pesa ki bango ki bokonza abwaki yango abimisi yango. Toyoki alobi ya kobimisa na accord secret. On comprendre maman journaliste. Bana Congo, ba pesa président Martin Fayulu confiance. Le changement s'appelle le président Martin Fayulu. Et qu'on a la slogan te. Et qu'on a la slogan te net le peuple d'abord. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, comme journaliste, nga kombo nga Tatiana Sungu. Tatiana Sungu, na mono supporter toujours Papa Fayulu. Ça moi commentaire mouké par rapport à meeting nezoleka par rapport à Vina. Bon, meeting ezoleka malamu parce que papa na biso Martin Fayulu Madidi ya ratate. Nga nazali député national nalingi na soutenir œuvre ya Martin Fayulu parce que naza mwana njili na yebi oyo nazoloba toyambi papa Martin Fayulu na s'intéresse parce que mitingi oyo ekoleka kitoko poete toza na posa ke maponami na biso ezala crédible bato bazoloba mingi par-ci par-là que Martin Fayulu azokima maponami Martin Fayulu il paraît qu'il y a boye élection ça les non andimi élection le problème na ezali boye papa Martin Fayulu akenda ke pakadima atuni kadima est-ce que ville ya Kinshasa oyo peuple nyonso to sarole kadima lobi oui basarole tout le monde papa Martin Fayulu azongi et koleka et koyoka ke na Beni bazo sarole toyoki na Ituri bazo sarole papa na biso Martin Fayulu aigle azongi lisusu epa kadima alobi fiche électoral wana il faut to bandela yango kadima aboyi papa na biso aza clair ye azali nzeta mobesu biso to banzeta okauka nzeta mobesu tanga alobi ke alingi baélection oyo ekozala crédible bongo biso badepute tona et moi dire peut-être on le va pas y a nzeta mobesu parce que biso toza banzeta ya kokauka bible lobi ba maman mto ebi fantuma douleur ya fantuma ndenge nga na za mama journaliste poza mama o memagazemi pendant 9 mois tango mwasi abotaka panzaka sango te Martin Fayulu pas o panza sango te parce que ngai na vandi na za mwana ya quartier 4 nazalaki na bosomi ntango bato bazo sarole namoni mama moko ya mobange asimbi nzete alobi papa nga boponela nga kaka mosi zole tatu ya est-ce que mama onayebaki Martin Fayulu ayebaki ete lelo tokomi na ntango na babebe bazo sarole bebe na bibembe balongola biso bato wana nyonso tokende na maponami ya solo parce que biso banzeta kokauka bana Kisasa oye bana Kisasa yo ndeko na yo sa kufa yo ye lisusu osarole mpona ndeko na yo bebe moko boye ya 3 mois elongine kozala na carte électeur na ndeni omoteke oyo eza na oka maponami ya lokuta parce que nanga apibiliaki yango ke mutu azwaki na élection ezali Martin Fayulu Madidi. Ok, merci beaucoup. Maintenant, vous promettez un peuple nini. Ceux qui régime ne pas qui parce que façon de battre mazolo bela. Bana Kisasa oye. Régime Martin Fayulu et aux est-ce que bino bokoli na élection ya lokuta ni nango bo promettre na population parce que tout le peuple d'abord. Na ebite bino bozolo bani. Biso pona biso bato ya eside ya Martin Fayulu Madidi toza na posa ya changement. Toza na posa mosusu de changement vie sociale ezala
papa na biso soki alingaki azwa bokonzi alingaki azwa parce que aboyaki balkanisation. Alors biso nde tozali awa tokoteka Kinshasa te tokokabola Kinshasa te tozolanda exemple ya papa na biso Mobutu Sese Seko alobaki Congo ekolobo moko balobaka mingi ete ke Martin Fayulu azokaka bata bandulu ngana mtabandulu naza mokongo ya bakongo oyoki na Merci beaucoup. c'est pas Martin Fayulu. nalingi nabakisa boye à propos fichier électoral mpo nazoyoka bato bazoloba Martin Fayulu aboyikote baélection aboyikote baélection te mama na ngai Martin Fayulu alobi boye nakokende baélection mais à condition banettoyer fichier électoral parce que basarole na bana mike na ba oyo bakufa na ba fantôme na kati ya fichier wana bon soki yo oyebi ke oganyaki maponami na 2018 osali pe 5 ans na yo na malamu nyonso mpo na nini ozoboya banettoyer fichier électoral mpo na nini ozoboya bato baespere oyo baza ya bonne uniforme baya kosala audit ya fichier électoral batiela biso ballon na centre batia ballon na centre comme ça tobeta na fichier électoral ya bien tokokweyisa ye magadi gari tokokweyisa ye. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On est appelé à vie. Il y a bandeko mako simana mosusu. Bonjour papa. Bonjour ndeko journaliste. Papa kombo nangai Rifin Kapai Kibwila Manako nazali représentant ya bana Kikwit donc na uti villa Kikwit ndenge ozomona ndenge bakomi villa Kikwit yango to laksango toye pona koyoka message oyo mokonzi ya mboka oyo biso to votaki na 2018 oyo akolobela biso par rapport ya maponami oyo tolingi token. Ok, merci beaucoup. Nous sommes toujours derrière Papa Fayulu. Les commandants du peuple, Nini, la population, le régime qui n'a pas biso na président élu Martin Fayulu m'a dit depuis 2018 Batou balandaka vision biso na vision na biso ya papa Martin Fayulu m'a dit oh biso to votaki ezali po ete Congo et ezala na émergence Congo est développé moi na nyonso ya Congo azala à l'aise esika ya azali asala musala asala o nyonso esengeli pour que Congo ekende liboso. Ok, merci beaucoup. On est siko déjà quand demi no bozo mona awa tozana changu boyebo ete eske na kati ya njini na kati ya masina na kati ya mpila seke sele maluku bakomi nyonso ya changu oyebi quartier moko oyo courant ezali ya mokolo na mokolo oyebi quartier moko oyo mai eza ya mokolo na mokolo oyebi quartier oyo balongoli salite mpe ekomi petro oyebi quartier oyo gouvernement eza kotonga balogement mpo na population. Est-ce que boza kobika na kati ya kimia bandeko na bokoko na biso balobaka boye soko olingi komemisa mwana mokumba otala ye na makolo soki akolonga kotombola yango puso kotindikaka biloko soki bacharge omoni te ezali kolonga kotambola te na nzela patatalu na nzela ya pla okotindika yango te matangomba ekomatangomba bon mutu oyo omoni ke komema mokumba kolongola awa kokoma wana na paroisse Sainte Thérèse akoki te okobakisela ye mokumba mosusu likolo po akibakona boulevard tosali mbula moko zero ya mibale zero ya misato zero ya minei zero ya mitano ezokende kosuka zero bino boza bajeune ebele kati na bino bazotanga baklasse baleki na bino bayaye na bino bazosilisa baklasse misala ezopesama bandeko yala kosukisa wana bato oyo moto oyo akoki te
akoki mosala wana ye na bato na ye bakoki mosala wana bakoki kokamba Congo bakoki te. Et puis non seulement bakoki te babakisi likolo lokuta babakisi boyibi ya mbongo ya mboka na biso bayibi bino tina batelefone na bino na makambo ya malamu bandeko moyibi lokuta na ndoki baza be motu moko tokotia bango liboso batambisa mboka. Donc maponami oyo ezoya oyo batata na bino bakolobela eza okaze kosala nini baoyo bakoki te basekali kokende wapi libanda atika kiti wana Kongo eboti ebele awa na Kinshasa toza kutu 12 millions 13 millions 14 millions Kongo meba toza soki 100 millions Kongo eboti bana Kongo oyo bazali bosembo bazali oyo baza motema malamu bazali oyo bayebi mosala bazali bango bakotelemela Kongo na mikolo ya lobi. Mais 5e année okotikali na basanza ya kotanga soki basanza wana esili élection to élection te tata wana ifo nini esi honorable Adjel Molengete asa secrétaire général ya ensemble ngonga ekokende donc na mopesa maloba na ndeko na biso Franklin Tchabala olobela biso mokuke message oyo LGD eboti mpona biso na mokolo ya lelo. Wana Kisasa nyenye 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 natelemi awa yango napanda kamwa lisolo moke po mokonzi oyo aza na maloba ebele aza nsima oyo azali awa yango eza moke natelemi yango napanda nalingi napesa bino nanu mbote kouta epai ya président Matata Ponyo Mapon asilaki napesa bana changu mbote ebele. Ya mibale lelo mokolo ya lomingo lelo eza le 25 biso tokanaki kosala meeting na biso lelo te biso tokanaki kosala yango likolo eleki oyo kuna toka bao bazokamba biso baza kosepela demokrasi ezala na mboka na biso te baza kosepela demokrasi tobika yango te soki tokomi mokanda na hotel de ville okomona mokolo oyo toproglame tosala aktivité bango balobi mokolo oyo ezali mokolo yango esengeli te okomona baluki bindondo ebele yango tokomi na bango kino le dimanche mokolo ya lobi ya le 24 basengaki biso tosala meeting biso tolobi tokosala meeting lelo te le 24 totiki bosilanga na bato bopesi misolo bakendela concert bango moko bapesaki bajeune babiye ya ofele bakota na concert na bango eza boye te batibolaki libulu na bango kuna bakanisaki tokopeya na kati eza boye te nzoka bango bakonde basali nini nayokaki babimisi nzembo kuna balobi yebela babinini balobi nini eske biso nde tolobi yango bango na bango baswani kuna balobi yebela banda esili yebela toyaki ofuteli biso tike tokoti na libulu neyebake manda esalili yebela mbongo opesaki biso ezaki mbongo na biso arabe mbongo oyiba biso arabe na ndenge ozongisi yango ntango yebake manda esalili yala kolobela mingi likambo etali insécurité nyenye insécurité
Compagnie à Kisasa mingi na mtokika kama na sécurité à côté. Insécurité est commis. Babo bazo kamba biso, bakomi bango moko ba frappeur. Bakomi bango moko na bakuluna. Babengi yango brigade de sécurité ya bango moko. Bapesi bango machette. Balobi babomaka biso. Balobi bazokisaka biso bakota. Zoka biso tolobi Kisasa oyo eza ya biso nyonso. Ya biso nyonso tu. Moto akobakisa moninga azali. Moto akobakisa moninga azali. Yango toyawa lelo. Insécurité eleki. Bongo soki insécurité eleki na Kisasa. Esika api gouvernement ezali. Bongo na baprovince ezali boni. Makambo moza koyoka guerre. Oh, guerre ebimi ya M23 kuna. Rébellion ebimi epai boye. Oh, ezali nango coopération. COP ya bango moko. Masolo ya bango moko. Baza komoka insécurité juste pour na batraumatiser biso. Boyokaki masolo ya mobondo pembeni yawo. Mais sekele ebimi toyebi penza ke nani aza nsima makambo wana. Ah, merci. Naboye biso tolobi ezala M23, ezala mobondo, ezala eloko ni yango, ezala takuluna. Basila na makambo na bango moko. Etali biso te. Eza boye te. Etali biso te, biso ba Congolais tolingi kimia. Tolingi totonga mboka na biso na kimia. Na ndenge na mobulu na bango tosali tosukuma bango busuku tosukumi bango ti babimi na sécurité na bango baza bato malamu te baza bandoki balambi dongo na bango bakanisaki nzoto kolia dongo balambi batie mungwa basenzi te nzoka dongo baliaka ngo na soni te toboyi kolia dongo na bango eza boyi te toboyi kolia dongo na bango tolobi bango bakoma sisa mzungu na bango dongo eza boyi te napesi bino mbo tepele eloko ya liboso napesi longonya napesi melesi mingi na basekretare généraux ndenge batelemi awa nakosenga bango batelema lisusu kobetela bango maboko secrétaire général ya LGD ensemble ya AVOL et ya FJD betela bango maboko nakoyebisa bino kobeta maboko na coordonnateur ya l'avocat le professeur émérite Kalele Mathieu. Merci beaucoup. Sikaoyo nakoloba na bino nyenye kobetela molongani na ngai mwasi oyo ya ngai makoko oyo tokosala eloko moko totika makelele kuna bandeko na biso bakufi mingi oyokaki mikolo eleki na camp ya bato baza kokima na camp ya badeplace na Ituri bato bakufi mingi na Nord Kivu
bato bakufi na sud-kit, bato bakufi na kwamutu na kisasa wana maluku na bagata partout bato baza kokufa. Mpona yango bandeko na ngai totelema totika makelele tosala 1 minute de silence mpona kokanisa baoyo bakei. Olukaka makambo akomona biso liboso na bango tozali libali mpe basi oyo Lumumba Kasavubu tata Simon Kimbangu batikaki eza boye te bano babulaki etumba na le 4 janvier oyebi yango 1959 bano oyo babulaki etumba le 16 février bano oyo batata na bango bakunda bitumba ya makasi balongaki babelezi bazwi lipanda eza boye te eske Chilombo Kadima na bato naye bakonga biso eske bakongola biso bandeko na ngai bofotaki nani na 2017 bofotaki nani nyenye ebongo sikoyo bato oyo nyenye nalobi boye na 2018 tokendeki na makonomi kovote me bato basali mbilinga batie makambo na bango lelo oyo lobi makonomi eza koya eske bokolinga lisusu bafraude eske bokolinga lisusu moto abino bavote te aleka me makambo ndenge eza koleka bomoni yango basango nyenye ce groupe-là, ce groupe ici est passé. Nyenye makambo oyo seni azali kosala na Kadima bomoni yango makambo oyo batindi ye asala oyebi yango ezali nini eske bokotika ye eske bokotika ye afraude eske bokotika ye Alexa Chilombo lisusu biliaki bango bisali nini ndeko na ngai nalobi na bino na kosakola Kadima koyebi ndenge akomaki na esika wana nakoloba yango te baninga si banabi me aye tolobi na ye sala fichier électoral elingi bamanaka liste ya bato oyo bakovote ya malamu oyo moto moko oyo akendeki kosarole kombo na ye ezala na kati Kadima akamati bamashine apesi bato ya Chilombo koyoka malamu apesi bango na bandako na bango po bango basala bakarte bafabrike bakombo na bakombo bato bakufa na bakombo bato bazalaka te batondisi yango meke batondisi yango bazali plus de 10 millions na 10 millions wana elingi koloba nini elingi koloba mokolo ya vote mokolo ya élection bakovanda na bandako na bango batindi baresultat na machine boyebi ete na loi électorale oyo eleki awa balobi que on peut voter soit manuellement soit électroniquement donc vote électronique ezali permis elingi koloba nini vote électronique soki bosilisi makambo oyo baza kotanga Kingandi Songolo Pakala ekokonte te bakotinga résultat mbala moko na machine
Est-ce que vous dites l'élection en ligne? Est-ce que vous dites l'élection? Oh, si le mois ça gagné. Andeko, tozala bomoto. Tozala na bomoto. Bato balobi na ngai yo Fayulu na 2018 olobaki bokende élection te mpo na machine à voter, bokende élection te mpo na 10 millions de fictifs. Bokendeki pourquoi? nayebisa bino ntina tokendeki. Tosali audit ya fichier électoral na 2018. Tosali yango ensemble ezalaki na auditeur, UDPS ezalaki na auditeur, MSC ezalaki na auditeur, IMC ezalaki na auditeur, biso mpe na dynamique na SID tozalaki na auditeur. Ngai mutu na okamba bato nyonso wana soki bake kuna bazongi toye komona ke na kati ya fichier wana bato 10 millions bazalaki bato te, bazalaki bato ya kokufa na bakombo bafabrike mpona bapesa oyo kandida azalaki wana Ramazani bapesa ye bavoi. Mais oyo kaka toboyi eloko wana tolobi ke tolingi machine à voter te, tolingi ba 10 millions wana te. Machine à voter tolingi yango te mpo na nini? Mpo loi électorale oyo ezalaki wana na article nango 237 te elobaki pas de vote électronique. Oyoki? Mais nyenye na suka eloko nini esalamaki na suka boyokaka malamu boyebisa baninga manga bopanza sango parce que bato baza bilobela na bapanzi sango misusu oyoka makambo nyenye bapanzi sango misusu bakoyoka makambo bakekoloba ndenge na bango, bakekoloba na ndenge na bango nyenye na 2018 banganga nzambe na biso bakatoliko na bamisu babengaki biso balobi boye makambo eza koleka baélection kobanga te ata bafictif ezali ata basali machine à voter, mais machine à voter wana toyokani biso nyonso na seni ezala lokola imprimante. Ok, pour voter, on petit pas, il bulletin. Aussi bulletin, on a, on fait voter dans la urne. Ils ont dit dégoûté. Ils ont dit dégoûté. Et bon, ceux qui votent ici, résultat qu'on soit, on va compter. Attendez, Moko, Ibale, Misatou, n'a gagné son bolo. Yango, on a, Tosignaki, Mokanda, le 16 décembre, na directeur de cabinet Nangaï, Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire, paix à son âme, a signé Mukanda. Et le livre de Mukanda, le cola, père spirituel, Nabiso, Passango, na pasteur, par le que Bango va vous faire le mission à Bango, parce qu'on a plus de 80 000 observateurs, parce qu'il y a un résultat. Okende kobanga te machine à voter wana bakoti na ba résultat électroniquement te mais bango batindi ba résultat biso tozalaki na 220 000 témoins bapesi biso ba résultat tomoni yango bakatolike oyo baye na ba résultat tomoni yango. Fayulu combien? 62. Fayulu combien? 62,1. Nyenye. Le résultat est yé. Et Congo Sikoyo, bana oyo balaki na seni. Bamoni ete, batu ya seni bali basala mbilinga. Bazwi ba résultat oyo balaki na serveur babimisi yango. Babimisi yango
yango na mone ke bato wana bakobaki litelengano solution nini bazwaki bafabrike baresultat baye kopesa Chilombo bapesaki ye avant wana boyoka ngai avant wana bakundanaki balobi o kaka ramazani bato bazalaki wana bisoki ramazani bato ya lamuka na bato ya kashe bakosakana ekozala benda pika yango wana mbala oyo peuple ayebi moto oyo ye akovote ayebi bato oyo akovote mpona baélection présidentielle élection législative nationale élection législative provinciale eza boye te bafabrike baresultat bakatoliko babimisi oyo ya bango mais bayebisi bango ke soki bolingi makila etanga na mboka oyo po bimiso ya bino bakatoliko babangi yango wana ndeko na ngai yo okomeka motido na mosapi okomeka motido na mosapi balobi na bino boye ke Kadima azwi bainstruction ya Chilombo po alekisa ye Kadima alobi na Chilombo nayebi nga nazali spécialiste ya observation électorale nayebi bafraude ndenge esalemaka na mokili mobimba nayebi makambo wana yango wana tia ngai omoni ndenge akomaki na place wana bamisioni baboyi bakatolike baboyi me batie na makasi sikoyo Kadima azwi bamashine apesi bato bomonaki mashine oyo tango jipe ezalaki accident na Chikapa bomonaki yango no Kasubanesa bomonaki yango na Kitambo bomonaki bato na bamashine na Masimanimba bomonaki bato na bakante awa na Kisasa boyebi ete bato baza na bakante fabrike eza boye te tolobi boye bino bosalisi enrôlement soki enrôlement esili basalaka nini baafishaka bakombo po moto songola atala kombo na ngai André Ngumu eske bakomi yango malamu yo bakomi mabe me ngai nakendeki kombo na ngai ezali te babengi yango na français contentieux de liste bato batali bamoni bakorige ntango bakokorige bakei ntango bakorige basali baliste wana ntango basali baliste wana balongoli badoublon sikoyo babimisi yango balobi na cabinet oyo eyebana na mokili mobimba baspécialiste oyo basalaka audit du fichier électoral audit elingi koloba nini elingi koloba ke botala na baliste wana bato oyo bazali kuna eske bato wana beza baza bato solo eske bato wana kombo na bango ezali ba-empreinte misapi eske misapi ezali nyonso to nyonso te Chilombo aye watala mboka ndenge ebeba tala makambo ya mai ezali te courant ezali te kolia ya malamu te mama aye na sachet ya fufu awa tala kamwa fufu 500 francs nyenye oyo 500 francs sikoyo yoka sikoyo bomoto na biso kinia na biso basilisi biso kuna na Sud Kivu na Nord Kivu na Ituri balobi ke no batiki este baye sikoyo na Ouest ti na Kinshasa bato baza kokufa batieli biso soki likambo nini mobondo uti wapi bon bapolisier bamilitaire mosala na bango nini kabosukisa makambo wana bandeko na ngai nyenye
S'il vous plaît. Tolobi boye. Tokokende na élection. Tolingi ba élection ya ndenge nini? Biso tolobi tokoboya élection te. Moyo yali falase avec boycott. Ezali na monoko na biso. Eza na monoko na biso. Mais tolingi élection ya malonga. Élection oyo eza na transparence. Élection oyo eza na fichier ya malamu. Toyokani yango wana nayoki nyenye kosilisa nyenye nayoki na radio awa président ya seni nyenye nayoki alobi boye alobi sikoyo akobengisa bato nyonso baparti politique. Ok? Aujourd'hui, nous allons reconnaître soki fiche ezali ya malamu te nakoloba na bino moto moko te andimaka yoki nalobi boye soki babongisi fichier wana te nayebisi bino lelo moto moko te andima élection esalama na utamboli Kongo mobimba etikali kaka epai ndambola na komite tamboli nasololi na bacongolaise na bacongolais bayoki ngai yango wana tosalaki manifeste ya Kisangani. Tosalaki manifeste ya Kisangani tolobi makambo tokosala mpona mboka tolobi tokobongisa mboka tolobi élection fo eleka malamu tolobi que le 23 janvier 2024 na minuit Chilombo ivoa kende bana ya Kongo oyebi obenga ngai aigle nalobi na bato na bapaya nauti Amerika naleki na France nayebisi bango nakondima te peuple ya ngai akende na élection ndenge kadima amikoma na ye tokokende nalobi boye makambo oyo kadima alobi nayoki yango ok tokovanda na mesa biso nyonso tokoloba ye règle ya jeu yango oyo soki tondimi ba règle ya jeu wana biso nyonso tokosala nini soki te tokoloba tokokende te
Este na poche ya zoba. Bachaka loboko balani bale. Bachaka loboko balani bale. Este bokondima. Bayi babino lisusu. Bayi babino pouvoir na bino. Bokondima yango. Bokondima yango. Yango wana. Oyoka makambo yo nazali kolobela bino. Le 30 juin, je vais m'adresser à la nation pour donner l'état de la nation. Il a insisté dans ma cambo, il y a ma bonhomie, ma cambo, il y a vote. Parce que Congo, Congo, parce que dans Sam City, les forces vives de la nation, parti politique, dans la société civile, donc signer Mokanda, avec un accord global de Sam City. Accord de dit que Toko Sala Boye, Toko Tia Constitution. Constitution, on a permis de dire que Toko est dans ma économie. Que ma Congolais, Bango Boko, Bako na Nikonzi na Bango. Et ça vous été? Oui! Bino Moutokola Ichilom. Moutokola Ichilom. Secrétaire général, venez à côté de moi, professeur Kalele, venez ici. Ouais, en tout cas, commentaire mingi rotia et zanangote parce que meeting pena eleki na lingala ya facile. En tout cas, moi namboka son excellence Martin Fayulu asili pena ko loba
oyo nyonso asengelaki aloba en tout cas peuple aza satisfait na oyo nyonso elobami na monoko na ye azwi mpena parole ya trois candidats oyo bamonani te à transmettre vraiment message na ye epai ya population en tout cas population ezalaki mpenza satisfait. Merci beaucoup wana édition na biso ekomi nango na suka nakopesa baremerciement na ngai epai ya bato nyonso oyo bozwaki libaki malamu ya kolanda édition na biso ya mokolo ya lelo e napesi remerciement na ngai epai ya baboss na nga napesi remerciement na nga epai ya boss live Roni napesi yo merci beaucoup papa ainsi que na mon boss Yannick Malundama un grand merci et na boss nte kopesa mbote na nga epai ya Berli Jogo les miniatures d'Afrique #1 King of Heaven. Yayo Angwana, merci beaucoup papa. Et pourquoi pas à monsieur Chorambonda, Babi Bokoko na Belgique. En tout cas, vous mettez na yo papa. Sans oublier à Viejo Mata na Paris. Na pesio ba mbota trop papa Oumela. Pourquoi pas à Namibo. Namibo Bodi na Belgique. Yayo Angwana. Oumela. À Junior et Yale. Lutula. Na Belgique, na pesio bambota trop. Pourquoi pas à papa Jean-Louis et maman Berthe, couple Moni na Londres. Bazara vraiment exemple à suivre. En tout cas, pour vous, na bino couple Moni. Sans oublier, bambote belé et pas à papa chéri. Balobi Corneille Kalula. Mobala mandefa pembe. Oumé na ngwende na yo le mabangeza mingite. Na bosanité ko pesa mbote na ngai pa ya mon vieux. Adolphe Ntimba balabi noko ya bébé moi zobotama dans 8 jours ou mais na ngwende na yo na sepela atango artiste azobenda caméra donc la tike émission na biso pena et comme nango na suka bye bye. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebisolo kumuto pesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te